balandi émission moseka malewa moderne na pesi bino mbote na mokola lelo na kotalisa bino elubu moko ya simple oyo ezali spirang ya ngulu. Donc eza ba côte moko boye ya ngulu awa na Belgique penza na communauté na biso ya ba congolais eza penza une des viandes la plus vendue, viande préférée penza ya ba congolais. Mais na mokola lelo eloko etindinga na sala recette oyo ezali mwana na ngai Andi Mwamba na pesi mbote sika azali oyo aza étudiant comme ezaka viande préférée na ye avant akende kovanda na ndako ya ba étudiant na lakisaki ye mwa façon moko ya vite fait oyo akoki kosala spirang na ye pe ali yango na kimia. Pona recette wana tokozala na besoin ya côte moko ya spirang okosala pe ba côte ebele soki olingi osala vite fait po bapaya babimeli yo mbangu osali pe kaka recette oyo. Donc awa toza na côte moko ya spirang, toza na matungulu tokati yango mwa mike mike, toza na huile oponi huile olingaka wana eza huile ya maïs, toza na fond de veau ya marque ya Magie, poivre blanc, toza na noix de muscade moulu, toza na aromate oyo ya Knorr. Déjà topakolaki biloko wana nyonso sauf fond de veau na spirang opoti opakoli yango penza convenablement ndenge kaka ezalaka. Donc spirang wana eza déjà ya kopakola tosi totiaki yango bikelakela. Eza ba préparation moko très simple po normalement nasalaki yango po mwana koka koyeba kosala en plus mwana mobali. Donc naye kobakisa sikoyo matungulu. Loka matungulu wana ekoti goûter nakoya kotia yango ail na bosa na koyebisa bino luto ya pembe bozomona wana eza na ail en poudre. Voilà. Donc na cheba matungulu wana ekutani na musuni mais matungulu wana za posa yango pezo mwa bikelakela yango wana nakoya kotia yango na sima mwa ail ya poudre. Mais soki ozana na temps ndenge ka biso ba mama tolingaka toko tuta ail ou bien toko écraser yango o penza eza modèle ya vite fait ya ba jeune. Donc to chesiko ail en poudre on eza ail en poudre po musupe zaka ail en semoule on eza na mwa ba grain moko boetika ba makambo. Donc opakoli ail oyo ko chata mwa ndambo aromate lisusu po matungulu wana ezwaki mungwa te. Donc aromate yango na poni épice au par hasard te eza pe une des épices préférées to benga épice mais bon en fait eza condiment oyo penza mwana nga alingaka mingi. Donc na poni ba produit oyo ako reproduire facilement po ekoki ko arriver pe ke abosani akozongela kotala vidéo oyo wana to pakoli siko likola matungulu na biso pona bana classe nazo conseiller bango bakoko sala ngo la veille. Donc moi vide moko monani asali boye abombi na frigo pour lobi kuna aya kolia. Siko to comme na tango akokali na spirang na biso to chauffaki mafuta muke ekocha spirang na biso na kikalungu wana kaka ndenge na lobaki kikalungu oyo ezali na revêtement nango anti-adhésif. Donc makambo okende kuna na ba fourchette to na ba manzanza eza penza conseillé te. Awa to utilisaki pince oyo songe nango ezali ya plastique. Tokobelisa ngulu na biso malamu po bangula mobesu penza ezala penza kimia te kolia yango ekokomema makambo ebele na nzoto. Donc spirang ezobela donc kobelisa yango te na ndenge pe ya kokalinga kauki soki ndenge nini il faut ebela na kati me ezala moelleux ekoma te lokola mwa carton ekoma pe te neti tomonaka mingi bakalinga makasi wana bongo te. Il faut ezala penza agréable ntango ozokata yango ozomona ke mbele ezotosa. Voilà. Donc spirang na biso eza kobela bandeko na biso baza na France bango babengaka yango échine de porc yango wana bozomona awa pe na Belgique eza spirang. Donc congolais nyonso so abimi kosala bacourse azongaka toujours na spirang. Totie mwa mufiniko po permettre mwa vapeur moko esekréer et que musuni na biso ebela na ndenge ya kokalinga oyo nazoloba wana te nayebi te topesa nkombo nini ba système ya kokalinga wana oyo esalaka mwa mwindu boye. Voilà
donc kuna ezobela matungulu na biso oyo ekotaki mpe mwa aromate na mwa ail en poudre eza déjà prêt tokoya koincorpore yango na kati totie spiring na biso mwa mopanzi kuna espace moko ese libere wana tokoya kotia matungulu oyo ezosengaka spiring wana ekontinue kobela donc matungulu nyonso totie na mopanzi donc oyo eza plat une personne bon ekoki koarrive spiring oyo eza monene hein? Donc ekoki koarrive olingaka kotia spiring mibale me na déconseille oyo faut ozala équilibré donc il faut lia musuni ndambu légume ndambu na féculent ndambu donc spiring oyo ekoki ata mwana na nga natiaka 7 nayebisaki ya diminue mwa misuni surtout bana mibali balingi bamisuni trop donc heure moko ozofinafina spiring yango oza sur kuna na bakati kuna na bakati mini okutana na makila te voilà na profiter pour saluer mère Evala yo yebi lolenge Andi Mwamba alingaka spiring donc quartier mobimba bayeba ye mokonzi wa spiring voilà mère Evala donc spiring ezo continuer kobela soki peut un jour arriver ou inviter Andi Mwamba donc comment on a gauche droite c'est la base donc spiringo langage à l'obariango donc attends invité au sol pendant circonstance ni sala kaka boy à là dans certaine que papa belé pe zara plat préféré na bango et za la siko onde na moi pondu pembeni soki peut fumbwa soki peut eloro nini pembeni donc ekoza ya pamba te awa tosali yango boye parce que toujours se concentrer sur éléments de base oyo eza préparation ya spiring mpona moto aza na tante mpona moto oyo aza na babase makasi te na cuisine mpona motu mpe oyo aza connaisseur ekalingi asala na façon mosusu omoni produit wana fond de veau awa na Belgique ata na Lidl kaka ya marque Majiboy ezalaka mais okoki kotrouver yango na bamagasin neti Deleuze Colruyt Carrefour esika nde namona yango mpenza te on dirait na Aldi voilà donc ezalaka salé mpenza te fond de veau donc mungu oyo totiaki na ya aromate wana nde mutu ekoapporte sel mais eza neti bouillon te eza eloko mosusu donc wana mokolo mosusu na koexplike différence entre babouillon entre bafond entre biloko ndenge wana donc awa tosangisi lutu moko ya monene ya fond de veau totia yango na mai yango wana tobaloli mpo yango moto ekozala base ya sauce na biso nayokaka mingi na milieu congolais bakoma kobenga sauce moko boye ezanga couleur sauce blanche nga mpenza c'est mon choix nalingaka appellation wana te parce que memaka confusion par rapport à la vraie sauce blanche ou à mindele rien n'empêche que tu crées combo mais comme je n'adhère pas na kobenga ngo sauce blanche te awa ezali sauce moko esalemi na fond de veau donc tokobenga ngo jus de cuisson tokobenga ngo ndenge tolingi mais certainement pas sauce blanche. Je ne condamne pas ni ne juge ceux qui l'appellent comme ça. Les en a délire nango, mais ngapé nazara na délire nanga donc tous se respecter. Voilà. Litungu loana il faut bella mais et comme à mwindute eza pété que eza brun doré il faut comme fondu. Na bitene na ko limbola ngona lingala et comme neti lembi et garder ka couleur nango ya pembe wana. Mais il faut lemba eza te ke comme sou croquant na monoko to longoli nanu spiring na biso to kitisi yango pona koya kokotisa sikoyo fond de veau oyo to diliwaki to sangisaki na mai to ya kobakisa yango na matungulu wana voilà to tie yango sikoyo lokola mwa ndambu la mso kotika na ba fin fond kuna obakisi mwa mai mwa mukie kaka mwa mai mukie oye kotia yango voilà
En tout cas, il faut que bana mungu nga personnellement même moi nanga pena sina ebisaki ko tchara ba mungu pa pambate kaka aroma to tchaki wana fond nouveau na kolo bateka 100% eza sans sel mais en tout cas eza na pouvoir salon makasité quand même. C'est ça qui est bien. Pour ceux qui ont mungu makasi ndé to tchara mona mai muke wana elinga inde la biso mabe. Voilà. Donc spiring ezongi la kati ya préparation. Sikoyo tokoya kozipa mufiniku pour permettre cuisson et ça le malamu surtout spiring et bela na kati ezali ngulu donc il faut bela. Bon opération nyo surtout tozo sala wana eza ba opération ba 1 heure te hein. Eza grand maximum 30 minutes. Donc eza ngolo ko ya ko bangela te ata ba 20 minutes ko kolia. Et le bout na biso pe commis déjà prêt. Voilà, spiring yango wana epesaka à peu près sauce ya texture oyo eza pe amai maite eza pe okarama makasi te mais fond de veau wana pe okoki ko jouer nango soko lingaka ya liquide au diminuer hein fond de veau au chema ebele soko lingaka karama obakisi lutu moko il faudra ko s'habituer na produit hein soki ne to salela ngo nanu te okobanda ko sa mwa ba essayer okoyeba ndenge ya ko doser yango. Na banza bo sepeli na elubu oyo na beti sete boli yango na mwa légume à côté. Na pesi bino merci ndenge bolandi émission nanga. En tout cas kolo apambola bino na bandako na bino.